toujours vivre le monde. Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV boyebi kaka ememelaka bino masolo ya actualité mais ememelaka bino pe analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité pe ba faits sociaux na ba réalité ka ndenge toza ko observer na mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo tolingi to sola na bino moi sujet moko neti kaka patience et futaka na lingala balobaka bo pikiliki eza mabekasi mbuma nango elengi. En français, la patience est amère mais son fruit très délicieux. Mingi batutango balobaka bo pikiliki batu yebi lingala apenzate basolola ngo neti kaka ezali kozala viril kozala na endurance bo pikiliki eza endurance te bo pikiliki na lingala ezali patience bo pikiliki eza mabekasi mbuma nango elengi. Félix Wazeko ayemba pe yango bo pikiliki eza mabekasi mbuma nango elengi. La patience est amère mais son fruit délicieux et quelqu'un l'a expérimenté, a expérimenté masolo ya patience ndenge zaka bololo mais mbuma nango elengi. Mbuma o tozoloba fruit eza o ya Barnabé milingani ote aza kolia vungule na makala a se reposer nando kona biso tozoloba mbuma ya fruit bo pikiliki eza mabe mais mbuma nango elengi. Mutu a expérimenté adage wana o ya biso ya lingala bo pikiliki eza mabe kasi mbuma nango elengi. La patience est amère mais son fruit délicieux. C'est bien l'artiste musicien Marie-Paul, autrement dit Mointiave, le roi appelé Ndenge Tomesana Kobenga, et l'homme de Kimbombi qui vivra monera. Marie-Paul Aouti ko vivre fruit délicieux. Il y a patience nde masolo tolingito solola yango wanapona nzela Marie-Paul fungoli biso pe mémoire elingi et salisa biso moi réflexion sur concours, il y a circonstances où ça que Marie-Paul a vivre qui délicieux, il y a fruit, il y a patience et même abisso na moi analyse mais avant toko kako sala analyse ngo to proposer bino na lingi bino moko botala fruit délicieux au Marie-Paul a été récolté suite na patience naïe. Mointiave, le roi appelé. Je rappelle que boza kolanda chaîne na bino DMTV ndeko nanga yo mtozana no abonné s'il vous plaît ozo la nini. Moi clique mon coca en une seconde de combien abonné la chaîne na DMTV. Et ça peine et ça est là ndenge loba j'ai bien piana mabe za wapi eske na lobi mabe to wane loba Blaise Boulato landa bien sûr Marie-Paul mais au s'abonner nanu et puis ko bossa na pété cloche moka notification ko bimo cliquer pe wane ko permettre au rataka le sous vidéo sur tia. Alors suivant le roi de Kimbombi, le roi Pelé, Marie-Paul Mointiave. Marie-Paul assis latin azali asala ki bana idps plaisir makasi Fatibé béton asepela na Marie-Paul fort tolanda ye et bon on asima tozonga to continuer moi à l'isolo na biso réflexion to sala par rapport kaka ya o ekomeli Marie-Paul. À tout de suite. Pour que c'est volant, ça awa, ça sert à jouer à l'image. Ouais, des fois, à partir de awa, des fois,
Elohim, je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer. Je suis en train de... Ah, Elohim, toi, tu as filmé dans l'Elohim. Tu as filmé dans là-bas. On a filmé là, on a filmé là. Badjo va remettre toi en honte. La clé, ça. La clé. Clé, quand tu as fait ça, Badjo. Roi, fatigue, béton. Lobaki, réalisation en l'amour. Bato, Lisse, Sonambeli. Qui vivra mon amour. Papi Omoni au Kangami, souffrance au sacrifice au monde. Ce n'est que le commencement. Ah, papi, Boukabot. Papi, petit namaï. Boukabot. C'est la spiritualité, comprendre. Il va bien, il va le dernier. Ok. Bientôt. Là, nous sommes de retour, hein, Boti Kolandawana, Marie-Paul Mwantiave, le roi a appelé Oyo, a aussi bénéficié d'un fruit délicieux, hein, suite à la patience naïe, Oyo, à la Kisaki, Oyo, à Zalaki, Nango en tout cas, Marie-Paul Boebikaka, yé, Ayembelaki en tout cas, IDPS, Ayembelaki Bango, ya Tango, Ayembelaki Fati Beton, Ayembelaki Penana Tango, et cela est créé là qui peut Marie-Paul ba problème est belé et contraigna qui est d'ailleurs kokaroki ma père moko mboka oyo kaka pona moi rapprochement na yazaki nango na Fati Beton Marie-Paul a se déplacé qui akima qui toyebi moi ba situation ndeni le kanaki Marie-Paul a yembelaka Félix Tshisekedi Marie-Paul a yembelaka papa Étienne Tshisekedi bref Marie-Paul a yembelaki UDPS Tshisekedi to lobango bongo mais zanga qui te ko créer ba problème boti ko landa na image wana bomoni que Marie-Paul a réceptionné Jeep na sachet. Vous voyez que les artistes et musiciens, Bazamuke ou Basom Marabami tout na sachet. Ils en ont qu'à occasion d'Europe. Ils rappellent Bakar il y a sachet. Mais wana bomoni pena Jeep il y a danger na sachet au Marie-Paul a outi kozwa. Bilomo na ba image pour comprendre que outi kaka pas il y a Fati Beton. Alors Marie-Paul comment on a pu récolter loko kaka ndenge na Bible balobaka chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Tozomona sur cette photo ezalaki na 2018 tango Marie-Paul azali kozwa baptême biso soto sepela ki toyebi Marie-Paul abongoli motema Marie-Paul akotika na musique ya mokili même si quelque temps après tomoni lisusu kaka roi Pelé Monteyan va zongeli kolobaka kalmaka masolo ya Kimbombi qui vivra monera album na ezalaki na chantier pe azali kosala zongeli na ba activité ya musique ya mokili. D'ailleurs, Marie-Paul Otagi Pekobela sérieusement et Dieu lui a fait grâce à Biki. Nenge tozomo na yewana santé na ezali malamu pe auti kozala récompensé car na nenge tolobaka bo pikili keza mabe kasimbuma nango elengi Marie-Paul a réceptionné Jeep wana uti pa ya Fati Beton. Alors cause ya Marie-Paul et salim te en passe yoki mte en passe pour nini et ça lui fait plaisir makasi ko sepela comme on a que artiste oyo qui avait cru na combat ya UDPS qui avait cru en papa Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire et qui a cru en Fati Beton azwa qui risque ya kosala ngo na moment oyo tosaki nanu na moi régime moko oyo dirigé par Joseph Kabila Marie-Paul andimaki kozwa a risque wana pe effectivement créer là qui est ba problème mais soy totali ba makambo ndenge kei topesi merci na Fati to sepela
sepeli mingi na fachi mais tolobi boye Marie-Paul c'est bien azui dit pepo yazana nous vivant ezali pe bien mais il serait aussi mieux que le chef de l'État a pensé pe na ba victime mingi oyo bakufa ou bazoka bapota ya minene pona kaka cause ya UDPS topetolo en général cause ya mboka parce qu'il faut tout élargir en na cause ya mboka wana tokomona ba Thérèse Kapangala tokomona ba Rossi Mukendi. N'oublions pas bato ya UDPS qui ont été brûlés vifs na siège ya UDPS et sengeli bakoka kozala d'une certaine manière ba famille na bango tolo ba bango mais à titre posthume bakoka kozala pe récompenser bazala consoler voire indemniser avant que justice yango moko rendre bango justement justice oyo état de droit ezali ko senga parce que UDPS eza parti eza ko prôner état de droit ezali en même temps que le peuple d'abord ils ont privilégié dans le peuple kasi peuple wanande akufaki pour la kaka alternance au tozwango comme on a déjà que bandi pas ya Marie-Paul boy nous sommes très contents mais nous voulons maintenant voir le chef de l'État élargir ça na ba victime nyo surtout na oyo bakufa oyo batikala na ba séquelles physiques na banzoto na bango je pense que ekosala malamu mingi je ne crois pas que l'entourage du chef de l'État va contredire biso boyebi que madame Naye qui est notre première dame maman Denise Nyakiroza la fondation a déjà batu ebele et soko za déjà ko aider batu ebele neti ba comédien oui que comédien le soko belé za sous problème té OK non ba mon ko zo ba soin au lait que soko daé ba bimsa bon ba cercueil tout ça pour ba kundande yo mais quand tu es vivant tu es malade OK ba soigner wala nyo surtout ba œuvre ya maman Denise Nyakero que nous saluons respectueusement mais en même temps to ekozala peu malamu OK ba famille parce qu'on ne raconte plus tellement ba masolo wana surtout ya bato ba tumbaki bango vif na siège ya UDPS bazali pe belé oyo bazoka bakufa kaka na cadre ya combat oyo ebele batika ba jeunesse na bango boyebi je pense que chef de l'État oyo abandi na Marie-Paul Roy Pelé Montayave parce que yé peut-être azali star aza très visible comme on a asala yango pe na bao nyo surtout wana parce que Rossi Mukendi tika deux orphelins Thérèse Kapangala na fleur d'âge c'était une aspirante religieuse ngakate abiso je pense que famille naïe baza inconsolable tilelo je pense que il y a lieu de jeter un coup d'œil également de ce côté-là et au sala vraiment à malam mingi mais en tous les cas heureux pour Marie-Paul Moitianve l'homme de Kimbombi qui vivra Monera et Tomoni yango effectivement nous sommes heureux d'avoir vu Eloko ya Boende confirmer na bisoka akebo pikiliki ezama beka simbumarango elengi veut dire la patience est amère mais son fruit très très délicieux yango wana yo otiko buka pe kolia mbuma wana ezambuma oyo Barnabé milingani alobaki te sengeli to ça la précision pour Barnabé milingani alobaki akozwa mbuma bazwa kambuma pona kolia to bazwa mbuma ya ndenge nini mbuma kaku to mbuma nini to ebite Barnabé milingani apesa explication mais neti kaka incompréhension na ba juge ememiye na makala kaka munoko oyo ezaka nango mbeli ya double tranchant keba ekokangisa yo pe sala prudence ala ekenge voilà to comme na suka ya moi lisolo to ngaki to échanger na bino par rapport na cadeau oyo boti kopesa na Marie-Paul Moitianve azui jeep ya momamba ya sika na ba sachet pe azui yango en direct de Kinshasa ndenge ka bomoni yango et biso to souhaiter pe que chef de l'État oyo a récompensé Marie-Paul oyo a consolé pe en même temps parce qu'il avait souffert aussi dans sa chair par rapport à soutien apporté à papa Etienne Tshisekedi à l'UDPS en général et kozala pe malamu ba victime nyo surtout oyo ba perdaki ba vie na bango to ba perdaki moko ba parti ya banzoto na bango pona cause ya UDPS pe cause ya mboka bakoka pe ko subir même eloko ekozala malamu mingi vraiment pona abango merci na bino batu bolandi biso soki bo sepeli botikela biso like soki pe bozali na point de vue to opinion ya ko échanger na biso ya ko émettre botikela biso nka na ba commentaire to continuer lisolo wana sans problème mais mingi bo s'abonner na chaîne na bino DMTV soki oza nano abonné te bien entendu au s'abonner et puis ko bossa na to cliquer na petite cloche ya notification ko permettre na yo orataka lisusu te ba prochaine vidéo to mettre en ligne awa apo na yo merci encore une fois pour quelques minutes yo to échanger na bino nous espérons que bo sepeli pe to zana espoir et qu'on retrouver bino très prochainement avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.